tu ma Maria peke arrivé chinois nako China yo na China kiyo nanko ma Maria tu ma Maria peke. Comment peut-on se dire que babi c'est pour babi c'est un babi mbonda rock. Oui, rock. Talaga rock and roll libela. Ah mama o ngana lela babeta bakanza V5 chikote bakanza ganga kana monoko ya mboka isoa onza kumba. Yo babi c'est que oye na musique asika. Musique asika wana mbonda rock. Donc mbonda donc to na ndenga rock and roll. Donc là to bengo rock and roll babi donc faut s'appeler na style donc style ngo ka yango ti rock and roll donc style ba petsa ba koto donc kenda nango partout rock and roll donc ba journal de ba beta rock donc basé belé ba beta rock. Tu la peux pas beta rock. Tu la peux pas ina rock. Clam beta rock. Rock danger. Spadja beta rock. Spirit beta rock. Michokoto fion a beta rock donc rock and roll. Ma Maria tu ma Maria peke. Babi kalate donc j'étais. Ma Maria tu ma Maria peke. Ndungu richa chucha balobi masolo oyo ebombana na kunda na favelas ya Muchachalados souriante de caliente kumeda de l'arta balobi sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout à lelo toi penana to ngato présenter bino nduliste oyo nzamba sali mikolo donc tilapia baso benge tilapia donc aye na style ya sika oyo bazo benga mbonda rock donc mbonda rock tolinga to découvrir ngo biso na bino et puis so bo remarquer bo mona ke tilapia aye mogote aye na ba jet set ba o ba yebi poto ba yebi masola jet set siko tolinga to ba pourquoi jet set bazana tilapia. Donc votre émission de Toloba toujours zonga ben favela tilapia. Oui, tilapia oui. Na personne bonsoir. Miko. Oui, bonsoir Papa Ross. Mokilumbe landa yo ha. Si. Yanza bezonga bien. Ah ouais. Oui, niveau zo dendela. Ngamo bena sentir que babi c'est pour babi senga babi mbonda rock. Oui, rock. Talaga rock and roll libela. Oui. Mais si les ananas. Les ananas, oui. Et continuer. Expliquez bien son yo babi c'est que oye na musique asika. Oui. Musique asika wana mbonda rock. Mais expliquez bien pourquoi mbonda oh ya biso ba koko na rock pourquoi osali bosangisi ndengwana ningolo bani to sangisi mbonda rock parce que po tozana ba jeune bana kubana koto po bana kinti bana poto bakoli bakoto yo donc siko to moni mpombo na onka to moni to kumbela onka kande ba vena biso bando ke na ona tangwa kala pour monde peso changer mokili peso changer yango bito biso to bite to moderniser ngo mwa mke to changer ngo lisusu mwa mke mwa style ba style lisusu donc yango to benga ngo mbonda rock quoi po bino mo bozo ka ba look yango bo mona ka donc rock and roll quoi. Donc yo ngaka sekout na musique na musique pe 8 mois musique pe 8 mois rock na kati nyo ba tomate ba salade to sangisi ngo donc olingi o moderniser ngo comme international voilà oui tout qui est partout tout kanga na milieu na biso te kanga na milieu na biso ghetto yu kaka congolais kaka entre nous te photo bima pe danger ve faut bima pe olingi favelas te favelas to lingi ngo yana ngo biembe après ce qu'il faut côté pe ba monde mususu pe photo to mélangeaka ya ka te to tika ka ghetto ben non. Mais ce que bato bele so batali na donc frappe nous au bête la délire frappe n'entourage aux anango danger ve bato bakolo ba momi yo ajo momi apoke ba pe mo na Facebook petit mo ba bimisaka ba photo boye o ka ba bimisa bo tilapia za mobali bouche autorisée yem ta chala biloko wana
Ouais, mon balité. Pour chaud na chaud, moi c'est tourné na belle belle bo bangate. Miss makasi bonde. Qui pas vite mama muilo donc qui pas vite moi ça liboso moi c'est muindu oh munzambe donc ba ange ba kitaki ba webisa yeke yo obima okende mbe yala batumu ba salomo eloko mo panza sango ya fumu kimbango azo yambe babiso to ba génération ba kimbangu donc j'étais donc to mama qui pas vite donc babiso to kota na kati ba mindele ba yakina ti basala biso neti ba boma ba masula ba qui pas vite ya ba mama mwilo qui pas vite moi si kitoko na Congo mama mwilo moi safu moi longo boyebi Anwarite ye mama ngana lela mama o ngana lela babeta bakanza 25 shikote bakanza ganga kana monoko ya mboka isoa onza kumba babi mondaroko santire ngamo mzana ngana ke naona nenga ndungu richa mais totalika chucha et a tilapia bo sentir jatans et puis na ebise na nteka yemba abwaki déjà obito mo bwaki na omuni bandeke ba sauter na zamba ba forêt équatoriale donc na comprendre moment que rokango yango yo eza fana mungongo na mungongo oui na mungongo yo musique yango obandaka ondeni ngana musique na banda en Afrique na ya na banda en Afrique na banda en Kini na matete na véritable mbonda panzambe to bimisa pain na pain to pesa chakuli bonda si donc mama 2000 yo to robina 2004 na 2000 chakuli bonda c'est do ba fio babina chakuli bonda to banda ko mona na bakini wana ngana kenda ko pesa avec King Kester na nini à l'époque banda sala na pona bosa ni pe moi kini moi kale basira ndo sala kuna na libulu kuna donc il à l'époque OK pesa danse na kino pesa danse chakuli bonda si via fandaki na bina pe na la kisi tranquille ya nzambe ti après fu moi sungi et comment il petanga pe na bumima na mboka bona bimaki na pe na ya mboko attaque musicien na musicien to beta pe ba tournage mais ngana ebiki balobara poto eza cimetière ba musicien yo oyaki na yo nde balobara sans tambour ni trompette bato bayebi kutu ke tilapia mbisa kokauka zalaka po maese kauka mbisi pe bakauka neti yo bayebi kauka mais pas obimi mbonda rock siko esalama ino ndeni po kutana neti na Clam Franchi po to signaler Clam Franchi c'est l'ex-producteur de Modogoja Franco Ferré, donc Toko Bara producteur, il y a l'album à 16e arrondissement. Donc ça l'a fait une histoire rebelle dans Mboko, dans ma musique. Et puis, ça va jet set parce que nous avons un spirit azakuna, Spadjara na sima, Michokoto Fion Azawana, Clam Azawana. Oh, ils ont jet set. Bana poto solo, ba ebike jet set ils ont nini. Et puis jet set et salamara munini. Cosa Nostra, yamona. Cosa Nostra. Babana production, ba produire ba papa wemba. Ba Modogoja Franco Ferré fumu. Lelo, iyo peno ni descendant. Mbisa kokauka bimi yo kaka batongo. Papa wemba, Modogoja Franco Ferré. Tilapia. Oye na yembala moko. Imagine ni, bino bouta bakini bomona le système alikasa. Likasa ngeza vert et kauka. Non, tenga likasa tenga. Non, ngaya fumu. Bon, biso ezake na rencontre ba président na baspa na cadre ke mana beta moi lisolo moi mukende to se rencontre na ba oui masa na bango kufaka kabose pas sonam oui to kendaka ko beta oui to beta ki après na kosima ko beta wana le to beti ba président ba kendaki ba fandi ba réfléchir ba moniter ba petit wana ba na moi eloko moko boye bon après yango na sima mama kambwana ke sala ki pe ke ti ndenge to ko matinde to za boye ti disque ezobima donc yango na quoi. En tout cas, naoki ndenge bokutana ki wana comme c'est longoli tous les polémiques. Bokutana ki na liwa effervescence.
Donc Yevma, Tobo Sanayote, Mucho, César ouvre-toi, Tala Tilapia. N'avez que place à ça. Il y a des soit chaud, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Donc ils ont continué. Toi na Tilapia, en tout cas, est-ce que Tilapia? Oui. Choix. Normalement, moi si, normalement, net yozambisa okaka tilapia, baromono partout na pondo, na bitekuteku, na matembele, ya tomate pe ndenge balingi balambela yo. Donc ça partout. Mais ok ko choisir look mongo oyeza pena ki non parce que oyeza trop chic, trop mbongo. Au bandika mbala mongo ba on dirait ba coach mi kota forme. Kota maputa on dirait rien, ba rafia nga kaseki comme yo molobi ki pamvita, on ngobi na ba rafia wa donc. Na beta nga ba rafia. Kobo 100%. Le senga un peu système ba rafia pe bimara nango. Ko na minute ya nango système donc mbonda donc to na on ndenga rock and roll. Donc là, tu as un rock and roll, Bobby, donc il faut s'appeler un style. Donc, style, on a un rock and roll. Donc, style, il petit, il koto, donc il y a un partout rock and roll. Donc, journal, il y a un rock. Donc, basé belé, il y a un rock. Tu l'as pas bêta rock. Tu l'as pas un rock. Clam bêta rock. Rock, danger. Spadja bêta rock. Spirit bêta rock. Michokoto. Michokoto fiant à bêta rock. Donc, rock and roll. Na bien. En tout cas, album. Album, il y a combien de chansons et au bimacan. Yoko ba chanson le banopo ko bima to na producteur. D'accord. Mais album il y en a combien de chansons na bis pas dire azo souffler au fort. Album ils en a coaching tina podium mais chaud. Il y en a 5 titres je crois na générique moko entre ça les 6. Oui. Donc toi na chant ya président. Toi na chant ya vieux Michokoto Fian. Toi na chant ya vieux Getoye oui. Toi na chant ya Spadja Tembo et puis toi na chant ya Spirit Aribanga Spirit. Donc oyembika oui na maman ko etika ya maman qui pas vite to yembeli pe basi eloko ngo yango. Eloko ngo yema sono focal eloko ngo yango ya basi. Baninga basi bangina eloko oyo. Ba mama bana bapela eloko oyo. Ebokoloko bana beneloko oyo. Eleisaka bana eloko oyo. Botika ngana loba engo ya oye. Botika ngana pania engo ya oye. Yango oyo. On a son mot de thème de voix. Ouvre-toi encore, César. César, ouvre-toi. Tu sens pendant que non. Bondarok, deux fois. Mais non, tu connais au souffle mon mouké. Non, son nom moi producteur parce que na mon yé au bundi pe trop po yé appelé marakaka. Mais na senti que ah clam franchi. Artiste à mon ami hein. Si. Pe ma pe zali. Si, petit na ba idéologie. Ba chanson pe asali, ça 5. Na senti pe look aspect na ndenge ali rango bolingo expliquer yo mo expliquer na nos philosophie en bondarok c'est quoi vraiment. Et puis disque on a souki obima bato ba ko yo kangoka. Bon, pour l'instant, pour un disque, je n'ai pas encore la date précise en fait. Date précise pour l'instant, mais on est presque à la fin. On est presque à la fin à Cameroun. Donc, mais tu vas dessus, il y a d'inspiration. Mais qui est trop, trop dans le ciment. C'est du rétro en fait. C'est-à-dire trop dans le ciment. Tu s'inspires trop dans le banca. Non, 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 tu immortalisé. Tu es immortalisé, tu es centre na biso. Tu es maman qui ne pas vite. Non, parce que l'histoire, il y a mère Wana. Mon cœur changé. Il fallait normalement, il fallait que l'histoire à mère Wana. L'histoire à mère Wana c'était tout fait. Bon, biso tout le monde c'est des moments tu immortalisé. La première dame elle a contesté l'homme blanc. Maman qui ne pas vite. Puis elle a dit papa, Aroya. Il y a longo fou d'auto immortalisé to yimbi susu papa simo kimbangu c'est le moment ngonga yokoki nakoloba yango mutu influencer plus choix te c'est maman qui pas vite yango te on eza écriture en fait ngala lobi ke na lobi wana bi wana nanu eza déjà écriture idée na ye oh ya ye idée ou pas idée. Si mutu omoni ba combattre ba petit na bino si ba vie na bino si artiste batala na ba idée omoni pas parole ba rumba ba nini ma c'est démodé
Au point là, rumba tout le temps, rumba, c'est un peu démodé. Et on tourne là, là, au capecho, dans mon aïe, maï moussous, des critères moussous, à la vision moussous. Et en on te tiranga vers y. Au monde, il est là, toujours artiste, mon robot. Oh, il va le même rumba. Ta 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 ta. Mais est-ce qu'on a besoin de me mettre dans le niveau? Tu habites dans un château rouge, tu Yenga Yenda Azana par la grâce. Mais Yenda Azana par la Yenda Azana par la grâce de Yenda. Personne n'a pas dit que c'est pas dit Yazoloba. Madonna, Tilapia, Misa Oka Oka. Même à Tessili et Tikalikaka. Tu es dans le château au Beta, dans le château de Vincennes pas au Beta, dans Bercy pas au Beta, où ils sont partout. Par la grâce de Dieu, je suis sûr et certain que tu Beta ba salle mythique. Vision de tu Beta ne ba salle mythique comme Benda Bilili. Bateau ba salle honneur Yamboka. Comme Benda Bilili. Madonna, qui rêve, il y a producteur. Beta va salle mythique. Oui. Où est charge en Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes la force Nzambe, Nzambe de taper sa force, fumu. Donc, bon, on ba fumu là. So ba bi que lelo na obeta ba sala mystique, pourquoi pas. Donc, et ça coûte bien. Mais les musiciens n'ont pas de money bangota. Vous avez yomoko. Bazete, na tozali to na groupe. Oui, Mbonda Rock, bazala ki ba fils arabe, Fouamba Junior, donc tout le monde, Basinga Fumba, Bamakaya, Bouba Mimi, Chege, donc tu as biso tout complet, équipe est complet, donc j'étais. Tozali. Kalate bazana ki ba uchokende. Oyebi sa ba momito ba embara o ba mona rage o bangonde. Yo yebi sa ba ni tilapia zoya ou bien tilapia batamina tilapia tena mekana mo côté wana. Tenga no yebi sa ba ngoka ba fio ba embara net singa kaka ifuna encourager bango tout continuer kaka. Oui, pourquoi pas chance ça ouais to panzager idéologie après idéologie elle même té mutu na idéologie na ye après ngapi na encourager bango kaka donc makasi kaka donc nzamba sunga quoi voilà nga mingi rock and roll basali kayabu mingi rock ici la raté donc masola kati ouais c'est musique universelle en fait et donc il traverse tous les frontières c'est universel et Mbonda rock c'est universel. Donc, surtout que nous avons place à Mindele Baza, Bobina. Tu es dans un ghetto. Oh, pardon. Sorry. Tu es dans un ghetto. Là, c'est ma patriote Bazali, Bobina. De la musique qui m'a aimé par tout le monde. Mbonda rock. Il y a un album très très vite. Na komi na posa na yo kango na yo ka musique yango mbangu en tout cas ko producteur ko umisa eloko te yo be nde ba peselina nde toka ide na studio okope batu be ba olanda sone biki ba nga ba yo ka moelengi so ko pesa moelengi muke chauffeur ye ya kombi okumba malembe chauffele oyeba komemi milimo ya bato chauffele nakosala konini na Kongo nga nalela Kongo epeli nde moto toleli nga nalela mama nga nalela mama babeta bakanza 25 shikote mama o babetisa bakanga 25 shikote mama lok bakanza lelaka na mondoko ya mboka iso nga nalela mama. Donc Masola Kati, votre émission de Neuf Sarabino. Donc Mitterrand Champagne, Neuf Sagio, dans cette émission Mbonda Rock. Donc voilà, tout ça. On a toujours na kacha favelas de Muchachalados, Banoro Bazagi, Tilapia, Mama Kim Pampita, Azalagi na studio. Disque Zagoya, disque de Totuni Kombote, Volobi Kombote, n'invité. Et ça va, disque peu comme Mbonda Rock, rock and roll. Donc Mbonda Rock, et Zagoya, et puis.
balobaki musique folklorique et ya eto matisa biloko mboka donc yango to na ngodi na Paris mbundalok kalate bomona pe ba salle ba fiche to ya wana to découvrir muluba awemba na kimongo j'étais ngate yo muluba na muluba tata muluba mama muluba mbena betaka kimongo donc j'étais ozoyemba na soya ya ba kimongo ya nini ya mongo bana kanga ngenge donc iso biso na biso vrai congolaise bena ya solo biso na biso voilà donc na kotaka donc muluba mbena betaka yango rock and roll donc mbunda rock eloko na bino yango donc bana panama donc bo simba bor na bino ezoya donc petit na bino tilape donc bo tsalo boko donc fumu azala na bino quoi mais quand on lo il y a 10 000 alors quand t'as pas Emma etindika alors quand t'as pas to soba engunzema Emma ebendana Ma Maria tu ma Maria peke Bobby Kalate donc j'étais Ma Maria tu ma Maria peke omoni ma Maria kotosuki yeza na ma Maria boluka bamburi mate obini ma Maria nini Ma Maria tu ma Maria peke arrivé chinois nako China yo na China kiyo na nko Ma Maria tu ma Maria peke amela ameli zojo da langwe akomi kuti oh zojojo konti baboyi zojojo allez votre émission de Sarabino donc masola kati na ebite banoko pe bamona na soute ba jet set bolika pe suna be émission te bolinga na bino pe sous TVT na ebite mais pona tilapia na moni bobimi na ebite na lobanine bopesa ta batumbo tete bato ba o ba ebike batala na wana spajari wana spirit wana clam wana mishokoto fion bopia ba ngombote tijango Spirit maman Saint-Esprit. Bonsoir. Pour saluer Baya Nangambo quoi. O le on peut pour l'album. Boyebi elo on a bino ngo par gâteau. Donc Damas déjà comme lambama. Donc ils ont préparé assiette. Bolem bunda rock and roll. Bolem bunda. Donc Dembla Mukanya salut quoi. La Katalola. Donc plaisir à toi. Plaisir, vous CP là, vous soutenir petite sœur. Donc, plan nous a toujours, donc moi longtemps, toujours moi tant, mais Damas et Belli. Donc, vous CP là. Kitoko spiritu. Tous les gars, masola kati n'a pas profité na pesi chongadi mbote na Canada na pesi mbote. Donc voilà, c'est pas dire qu'on habite au Mbunda rock Mbunda. 50. Bonsoir à tous. Mbunda rock Mbunda, Souka. Crime contre l'humanité quoi. Dernier pareil,ébétama. Qui doji petit C, clame la pointe. Donc, petit arrosé, qui te rend le danger. Donc, il va prendre la craquer. Nga lola mais maman sabenga ya mais à suivre et makalamingité mais après en moto à massa tout à lola Star Leta Claudie Lelo j'en cité là donc monsieur mon bout na makine kovo la bonza petit na parti de pas na petit na buya mayola story le mukuna donc wa plutôt mata à qui point de Lausanne nani muyungu Loulou business Nathan n'a qu'un petit na poulet n'a petit nani petit belé tous sont à l'eau là toujours Nathan donc il ne wapi donc il ne nani Shiro Chamala Omalu Mumba et maman c'est Chama Sunda Apoka Fion na tout la pointe takiba forme donc yo takiba forme tout awa c'est what the goal donc il ne wapi tomata Figijana la pointe elle Panama tomata tozonga donc il ne wapi donc il ne botozonga kota suka Lola Paris était à Paris Lola était à Lola kitoko tozonga nani et voilà en Fouca Willy
Willy Hikelimba na boki su Eva là et na boki su Masauki jamais Masamoro à London grâce à moi à London joli et moi ça le Ebi Nathan Peter Kokopi yo massa kati ya palais Nathan Devate babi andungu pardon Chucha oh Michokotofio vous sentez liste ma pote belende to lobara dans zwanga bien votre émission ne to yara toujours na ba favela ça et puis na loba na pesi beau frère Baido là na moi nga Malissa na maman na na moni coupé Angeliste les maman a dojo il t'aime beaucoup Nathan coupé Michokotofio a ebi monde entier donc moi to loba souté donc Paris appelle Lyon appelle Paris Babi Congo France Didi Dipumba alors le zoma solo alors boire on a niveau likolo pour que monde meta là mais Ranger Smith el mundo nengeka esalaka obungulango seya Douglas na pesi ba mbote et puis na bosanité la Negrita Mondelendele toujours nengeka tolobara Nathan clan franchi na pesi peu merci parce que voilà quoi on a senti que eloko bandoko sala ngoti sikoyo au tenir en tout cas courage et artiste pe na pesi peu courage merci pour notre pesi en tout cas kitoko on est à la fin là na leli allez El Mundo Mitterrand Champagne à suivre et puis manager Kalombo David na Afrique du Sud Peter Bea na favela sa Luanda vandi sa ba favelasien check à suivre plaisir à trop kitoko bye